longola biso na kabasi oyo un jour nakoko salila yo alors ndenge nalobaka liloba oyo nabosana na ngabe sikoyo ndenge likambo oyo nzambe ayokisaki nga nayebisi nzambe antuka na boyi kuna bakobwakila nga balobi bazoloba na lingala bakobwakila nga maladi ya mbasu apres bayebisi nga ke osalaka vœu eske obosani yanga nga mpe nabosana nga apres nzambe ayekolakisa nga nazomata ngomba sikoyo nazoyebisa Père Jésus nazokoka te montagne oyo nazomata nazokoka te ngomba nazokoka te mbala moko namoni skalier moko boye ya libende na ngomba wana namoni skalier ya libende mbala moko namoni Seigneur liboso na nga alataki robe ya pembe liboso na nga na nsima na te ntango tozomata toyoki louange na likolo bato basepeli bazoyemba bazosepeli nazoyoka bango louange likolo efongwami nazomata na Seigneur après namoni banzela mibale ntango namoni banzela mibale namoni nzela ya droite na telemi après namoni nzela ya gauche ya tout droit moko ya droite nalobi nakende na droite ntango nakende na droite namoni mwana mwasi moko boye natuni ye nalingi nakende na Spagne nzela ya Spagne eza wapi ya ayebisika koza bien kende liboso continue na continue namoni tala basi ebele balati ble balati robe ya ble nayebi soki bajido barobe ya ble baso bazotambola bazofime nazoteya bango nazoyebisa bango bose repentir boyeba nzambe Yesu azobenga bino boyeba nzambe nazoteya bango apres mbala moko na vision wana nalamuki yango nalobi eza komba avant naya kosala baprogramme oyo ezalaki komba makasi komba me nzambe ayebisingaki kobanga te apres mwana na nga ye aza prophétesse ayebisinga mama namoni nzambe atie na makolo na yo atie bafer na makolo na yo ngalobi nzambe atie bafer na makolo na nga justement oui yango namonaki escalier ntango tozomata na ye zoka atiaki fer na makolo. La chaîne qui vous édifie. La chaîne qui vous édifie. Nous sommes de retour sur cette plateau, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à notre chaîne IHP Media, la chaîne que vous édifie partout dans le monde. Bienvenue dans votre émission Parlement Céleste dont je suis là. Voilà, aujourd'hui je suis seule à mon plateau, je suis accompagnée avec personne. Aujourd'hui, je serai en direct avec maman prophétesse Israël. L'autre fois, connexion impertiba qui biso tellement, tous qui na lopé sa message, to souka qui précisément là où appelle ça qui biso verset biblique, il y a Makambu, il y a Papa Simon Kimbango. On était là précisément. Voilà, aujourd'hui, donc vous voyez encore pour continuer message naïe. Donc vous allez déjà très bientôt avec elle. Et je profite pour cette occasion de dire un grand merci à mon équipe technique derrière la caméra. Je vois Blaise Mavungo, je te dis un grand merci pour l'image qui toque vraiment. Et j'ai dit un grand merci à Charlie Kanga, Image Pro.
wana équipe technique nanga bango nde bosa la réalisation il y a émission o ezala vraiment kitoko makasi. Et sans oublier, j'ai dit un grand merci à papa Brice garçon c'est pas. Je t'ai dit un grand merci, j'ai dit un grand merci na ba maman nyo surtout ba soutenir biso na ba appel na ba commentaire na ba conseil na bino. Je vous dis un grand merci et j'ai dit un grand merci pour na ba critique ba remarque na bino et ça la biso to perfectionner musala na biso voilà. Avant na kota na émission nanga lelo j'aimerais que to sambela to tika émission o na maboko anzambe. Sans plus tarder, on peut fermer déjà les yeux. Tendre Père, nous te disons merci pambate au pesi biso souffle de vie o bakufi baleki biso na bonté te baleki biso to l'équipe bango na konzimate mais bolingo nonde garder biso encore na journal lelo. C'est pourquoi to ebisho merci Seigneur yeba ko accompagner biso na émission na biso lelo esprit na yo ezala kati na biso yeba ko guider biso au début jusqu'à la fin ceux qui to komi na suka émission o to kozanga te kozongisa lususu matondo epa na yo na kombo na Yesu Kristo amen amen. Voilà, nous sommes de retour, tous a déjà prête ya kobenga maman na biso Israël to lingato jouer déjà na téléphone. Allô? Oui. Allô, bonjour maman, c'est la sœur Blessing. Oui, bonjour maman Blessing. Voilà maman, bonjour, Toza en direct. Il y a émission Nabiso Parlement Céleste, Toza en direct, il y a chaîne Nabiso et HP Media. Bato belé. Batuna kibiso ba question baloba ki message ngo bokatika kaboe message ngo switch nango nini continuité za nini to prometa ki bango ka kenini to kozwa mama Israël na plateau na biso en direct après sa biso continuité à message dès l'autre fois connexion et décevra kibiso yango to bengi olisusu. Merci pour la confiance wana. Nandinga personal suma kasi pona naya kopesa message oyo alors tambia mema biso asunga biso abatela programme oyo abatela pe plateau na bino. Voilà. Alors avant de continuer nalingaki na expliquer moi likambo avant na kosalila nzambe na plateau na bino avant na kosalila nzambe. Alors nzambe bona naza visionnaire visionnaire pe des fois pe apesanga makambo na koprophétiser alakisanga makambo. Alors, c'est qui mois d'octobre, Nzambe alakisinga na pongo kaka po boye na yo batu babani koloba ro dozo zelaye koloboya na ni koloboya na réseaux sociaux de pourquoi il a eu maladie ya mbas. Alors maman ngai e ban saginga ebang sainga na lobi Nzambe esika ozotindanga ala makambo bazoloba Seigneur ayebisinga osalaka vœu epai nanga nayebike na 2008 nasalaka vœu basi tellement que elekaki tellement que makambo eza ebele oyo elekaki visite oyo toleka situation tolekisaki na 2008 alors nayebisaki Nzambe en tout cas sunga biso papa longola biso na kabasi oyo un jour nakokosalela yo. Alors ndenge nalobaka liloba oyo nabosana na ngabe dikoyo ndenge likambo oyo Nzambe ayokisaki nga nayebisi Nzambe en tout cas na boyi kuna bakobwakila nga balobi bazoloba na lingala bakobwakila nga maladi ya mbasu. Après bayebisi nga ke osalaka vœu est-ce que obosanyanga nga mpe nabosana après Nzambe ayekolakisa nga nazomata ngomba
ngomba siko nazomata nazoyebisa Père Jésus nazokoka te montagne oyo nazomata nazokoka te ngomba nazokoka te mbala moko namoni skalier moko boye ya libende na ngomba wana namoni skalier ya libende mbala moko namoni Seigneur liboso na nga alataki robe ya pembe liboso na nga na nsima na te ntango tozomata toyoki louange na likolo bato basepeli bazoyemba bazosepeli nazoyoka bango louange likolo efongwami nazomata na Seigneur. Après namoni banzela mibale ntango namoni banzela mibale namoni nzela ya droite na telemi ape namoni nzela ya gauche ya tout droit moko ya droite nalobi nakende na droite ntango nakende na droite namoni mwana mwasi moko boye natuni ye nalingi nakende na Spagne nzela ya Spagne eza wapi ya ayebisika koza bien kende liboso continue na continue namoni tala basi ebele balati ble balati robe ya ble nayebi soki bajido barobe ya ble bamosusu bazotambola bazofime nazoteya bango nazoyebisa bango bose repentir boyeba Nzambe Yesu azobenga bino boyeba Nzambe nazoteya bango. Après mbala moko na vision wana nalamuki yango nalobi eza komba avana ya kosala baprogramme oyo ezalaki komba makasi komba me Nzambe ayebisingaki kobanga te. Après mwana na nga ye aza prophétesse ayebisinga mama namoni Nzambe atie na makolo na yo atie bafer na makolo na yo ngalobi Nzambe atie bafer na makolo na nga justement oui yango namonaki escalier ntango tozomata na ye zoka atiaki fer na makolo na nga eza protection nayebisaki mwana alobi mama kobanga te kende kosala mosala Nzambe akosunga yo akobatela ye yango namoni bitumba nyonso eza nango pamba parce que Nzambe abongisaki déjà avant na ye epai na bino Nzambe abongisaki déjà yango mpona kokontinue tofikelaki nesika oyo ezalaki papa Timoki Mbangu mimonisaki ntango atunaki nga soki ye aza nani na Kikongo place tosutelaki après nazongiseli ye ke nge mfumu ozongisele nani ozongisele kombo nini ye atuninga papa oyo aliputa papa Simon Kibangu aliputa atuninga mono inani na langi na biso na Kikongo mono inani nga nazongisile ngei mfumu eza chef spirituel kozala chef spirituel chef spirituel biso na langi na biso ngei mfumu ça veut dire que oza chef spirituel. Alors après wana naye komona ntango nasplike yango epa mobali na nga après wana naye komona Saint Jésus-Christ aye na 2014 wana ntango nasplikaki ke mobali na nga asombelaki nga CD mobali nga asombelaki nga CD wana ezalaki na banzembo ezalaki na kati za banzembo oyo muyembi wana ayembela Seigneur Jésus-Christ ke aza mwana mwasi sikoyo ntango nayokaki CD wana
namoni ke na vision namoni ke robe ya Seigneur Jésus-Christ ezikaki wana na message opesaki l'autre fois wana voilà ezikaki après na ntango nazosala makambo na nga na Facebook nyonso tu après Seigneur amoni ke ngai nazosala eloko moko te ndenge asengelaki nga ke nasalela ye azomona ke nazosala makambo mosusu na distraction makambo oyo ebandaki kosepelisa ye te après sikoyo namoni sikoyo ayeli nga Seigneur Jésus-Christ ayeli nga sikoyo koya na ye sikoyo ayaki na mawa ayaki na mawa ayebisika ngai naza Seigneur Jésus-Christ alobi oui oza Seigneur Jésus-Christ sikoyo ntango ake na ye sikoyo ntango akei alaki nango etouche nga mpe nabandi kolela sikoyo présence na ye sikoyo efongoli nga sikoyo makambo nyonso tu na change mpona présence na ye na change na santi ke na change nabandi kolela après mbala moko nakoti sikoyo na réseaux sociaux na Facebook nabandi koteya eyelinga kaka bongo mbala moko nabandi koteya nabandi koloba bongo na midema tala kaka Seigneur Jésus-Christ ayelinga tala nazala ndenge nazali nazokoka te vraiment eza pasi bongo nabandi kolela na Facebook video yango ti lelo ezala kaka nabandi kolela banda wana sikoyo après makambo nyonso ebongwami nabandi koteya sio nzambe afongoli nga sikoyo alakisi nga sikoyo banini baserviteur ya nzambe baserviteur ya nzambe nabosani te kaka na mois passé na mois de octobre nzambe alakisi nga nazalaki na baserviteur ya minene milai alakisi nga basapato ya minene basapato nzambe apesaka biso basapato mpona kosalela ye sikoyo nzambe alakisi nga sapato ya minene epai ya banini alobi nazalaki na esika moko boye nzambe alakisi nga nazalaki na alakisi nga basapato ya minene après na lokola nga mpe na comprendre bamoko molimo santo afe comprendre nga alobi ntango namoni ke nabandi programme epai na dino namoni ke bapasela minene batelemi nalobi likambo nzambe alakisaki nga eza yango ke bapasela minene bakotelemela nga parce esika nazalaki moke bango bazalaki minene milai alors yango namonaki non oyo nyonso nzambe alakisaki yango deja voilà maman sikoyo tozokontinue tozokontinue ntango sikoyo nabandi koteya nini nzambe alakisi nga ba3 pasteur wana tokosalela yango programme mosusu tosalela yango programme mosusu ba3 pasteur mais opesa biso juste balettre liboso ya 3 pasteur yango wana sikoyo oyo eza témoignage wana tokosalela yango programme mosusu d'accord ba3 pasteur wana bango wana sikoyo oyo nzambe alakisaki nga bato oyo nzambe alakisaki nga bato ya liboso vraiment ezalaki bango wana bapasela minene bapasela minene oyo nzambe alakisanga yango mosala na nga liboso oyo nzambe alakisaki nga comme visionnaire alakisanga makambo ezalaki bato bapaster wana après wana mpe nalekaka mpe na Facebook nayebisa bango en tout cas bose repentir parce que nzambe azoya wana oyebisi bapaster wana napesaki mpe banini balettre mpenza napesaki mpe balettre na bango napesaki bakombo complete me balettre kaka na Facebook wana nayebisi bango bose repentir vraiment bose repentir nzambe azoya Saint Jésus azoya
bobomisa mosala na ye na bana koloba bongo. Mais nazalaki na bitumba makasi vraiment na Facebook na bata wana. Après wana na nini après tant na vibe tant c'est juste mi monisi na bandi ko sali la ye Seigneur atuninga Seigneur kiti atuninga ndemo sambelaka osambelaka na nani ngai alobi ngai na sambelaka nga moko alobi ntango fukamelaka nga ntango osambelaka ozalaka na nani bala moko alobi alakisi nga ndako moko boye ayebisi nga yo ozolinga te okota na ndako na yo yo moko bana na yo batikala libanda alakisi nga na likolo ozolinga yo okota yo moko bana na yo batikala libanda galobi parce que ntango atuninga nga alobi wi na sambelaka na bana na bala moko elingi koloba te ntango osambelaka fallait okoko sambela il faut sambelaka na bana po parce que après ntango bazokola babana ekolashe na soki nabengi bango kaka yaka tobondela oh non j'ai déjà prié. Maman Israël tozonga na omwa nsima na motuna moko opposé yo esika olobaki ntango papa Simon Kimbangu pareil katuna ki osoka za nani tu as dit que ni papa Simon a dit putawana donc je vais savoir ce qui papa Simon Kimbangu azaka mibale parce que quand tu as dit wala ya li putawana donc baza rebelle ou soit azaka moko toyebi na monaki oya liputa ye wana ona monaki ayelaki nga na 2014 au monaki oya liputa Allô voilà, c'était le nécessaire qui nécessaire yango tozwi lelo na plateau na biso continuité à témoignage ya maman ndeko pesa biso. Je crois que to komi déjà na suka ya émission na biso maman peut déjà sali continuité à témoignage na ye ayebisi biso apesi biso rendez-vous mususu ayabi kenye na rendez-vous prochain tokolobela 3 pasteurs wa monaki na bandoto na ye et également moi et toi to éviter 3 pasteurs en ce qui ezanani. Pour l'instant to komi na suka émission na biso bozaki ebele ya kolanda biso partout dans le monde. C'est pourquoi on cesse pas de vous remercier. Bon continuez toujours ko accorder les biso confiance wana to rozanga te ko pesa bino pe musala kitoko de retour. Merci vraiment bozaki vraiment tellement ebele de to banda ki na losambo. J'aimerais que to clôturer pe na prière pour na to pesa na ba rendez-vous ya sika. Voilà, fermons les yeux. Seigneur tendre Père, ozaki na biso lokola alpha encheminé na biso lokola Emmanuel pour ceux qui na biso lokola omega joa na lokumu to silisi émission na biso kande to ibisa kioke à la fin de notre émission to ozongisa lokumu epana. C'est pourquoi to zongi na vena biso joana lokumu soko pesi biso lisusu souffle de vie ya kokoma lisusu tongo alobi tokopesa lisusu. Merci, amen. Voilà tokomi na suka déjà kande tolobaki soki nzamba pesi biso grâce wana tolamuki lisusu e soki pa zongi tende tomona na à la nouvelle numéro. Bye. Les médias, la chaîne qui vous édifie.